Congo Télévision 1 mais ça kolanda magazine na bino kine tumba oyo pesa makana mwana ya suka nyonso ya bajika Serge Bolo avant fonga badeta na pesi mbote na baso bandaka biso barai kamba sous lenzongo madongo zu beta simbote na bino lelo lisanga babengi AFN association ya ba anciens joueurs ya biso ya njili ya partir ya poto bataki lelo likanisi ya kosangisa ba joueurs so bala Congo awa beta ya bango ndembo oyo bengi loisir bolanda interview avec ingénieur Sela Kokeba. Jamais Salama AFN et tout Njili association des anciens footballeurs Njili bango basanga na bokasi ya Lubanzadio bota lolenge babetaki match na bango ya football za kitoko mingi shaki bende awande makambo awande lengi makasi na chango bolanda interview avec Papi Lubaki bolanda interview. Oui, bonjour papa. Bonjour. Moi, je suis de l'eau. Ça, nous avons beaucoup de footballeurs en Chine. Bon, ça, moi, tous les anciens joueurs, footballeurs en Chine. Sans exception. Ils sont en Chine, ils ont vu la télé. En tout cas, c'est que vous avez sous le travail, vous avez dans la Kinshasa, vous avez dans photo, vous avez dans l'étranger, dans le pays. Et on peut se retrouver association des anciens footballeurs de Chine. Merci beaucoup, mais comment les années? Là comme on a Van Kizoya, prénom Van comme on a Kizoya, et nous avons ancien joueur dans la bête na Erzaï, la bête na Erzaï à 86, 85, 86, 87, c'est la banonante. Merci beaucoup. Papa bonjour, comment on a? Bonjour, c'est Raoul Mbaki. Pour l'instant, deuxième vice-président. Association des anciens footballeurs eza lisanga moko likanisi eutaki pa ndeko Lubanzadio nono en tout cas azwaki likanisi abengi biso bandeko na ye tobeta ndembo esika moko alors toye kodéveloppe tolobi ke pourquoi pas une fois na Njili tocréer mwa lisanga moko tous les joueurs ya Njili sans exception d'âge kobanda bakulutu po biso tolani lokola ba grand frère avec appel avec Balinene avec Boma Vitalo Mambenga Babamu ainsi de suite biso pe na simateur tolani lokola basé belé éparpillé dans tous les coins ya monde. Alors le londe ba ndeko musu bautaki ipai na ipai Angola ndeko ezali RPA relation publique adjoint ndeko Matondo Blaise yautaki Rwanda ndeko Jibile Somoto yautaki côté Europe France bayaki na likanisi bayaki non on a visibilité association to organiser moi rencontre moko sportive ndeko musu pe baya pour to élargir moi champ. Merci. Mais ba condition ndenge une association oui, kitoko ne lengi de cleansing pe abetaki awo zaki kitoko di tongo kele tala makambo yo Dre Mboma awo zaki kita mokolo ngo zaki suka na makambo tomona pe tozomona kaka pona biso tolobi voilà kifurukimbi salut Kambote. Bonjour. S'il vous plaît, comment on a? Petit Moluba, tout le monde a besoin d'un peu de sur le footballeur en Chine. C'est le plaisir. On va y avoir la ville de Banda. Bon, tout le monde a dit comme ça, tout ça, tout ça, ils appellent l'image, cette image, il y a un gil, merci na bino banso bandaki magazine na biso kine tumba oyo pesa makana mwana ya suka nyoso bajika Serge Bolo na komi na suka koloba merci na bino banso bandaki biso à partir ya tazi na besi mbote na sule nzongo bara ekamba mbote na yo biso tolobaka mingi awa ke lukala lo yuma baletaka biso na tongo na pokwa te on lobi fuala nyak munongweri usali kambote ngana bango inosa